solo la vérité. Azwa Mozambique ya comme ça eloko na ye donc Denis Lesi na zawana na nenga mabete pona ngai soki muta mukili nana kotela ye nenga za moto na nzambe nenga potis ko bata ba moto aza moto na nzambe kako mamuka ba pasteur ko yaka to sala ka bozo po ki pasteur tika ye ngapo na nga penza na osenga penza l'état na biso soki botiki Denis Lesi banda solo la vérité. Mais là, c'est place qui n'a l'année joka, bon comme c'est porte-parole la Fali. Pour bloquer Bimisiko, bah comme ma bengi Fali, t'es, y'en a la JB. T'es joka. T'es joka comme ça la JB t'es. Joka t'es. T'es bon JB pose la JB zaki joka. Ah ok. Na ninga mabete. Ah ok. JB pose la JB za musique na it. Ah ok. Eza joka, t'es joka zaka ba travailler qui hein. Dès que Fali pas à Fali za musique na it. Mais oui. Ah ok. Solo la vérité. Ça tu vois c'est un joka montali bosso ça les guichets fermés en Europe c'est Fali pop na JB bazana JB ba vidéo ezala ba concert bela JB mtu a présenter JB a nienyo so JB abiba ando kosa bato joka botiki la Fali sko joka losko ezo sa ba benda munene na sko ya joka pasoli ba sanya pasoli ba verre joka la tumina ba pine joka pa. Solo la vérité. Oyebi joka ke musika makasi ya. Ah bon? Ta ke musika makasi. Bilom so oye, fala memi osengi merci. Ah okomisiye nengo komisiye na pese ba kombo soki ba 15 kombo 20 kombo ana nengo komisiye. C'est bon. Ko kende ba piste musute. Ko blesser ba tuté. Solo la vérité. Mais bino si côté na bino ba contredire ngati to otalanga. Bozo boycotter petit à petit. Diaspora, presse il y a diaspora et pourtant pour le moment presse il y a diaspora toujours une grande place il y a ça la promotion d'artistes mais sur le concert ils ont dit mais le niveau Fali qu'on on m'a bêté numéro 1 à Congo je pense que Azan a besoin de ben ça va journaliste faut pas y a bango mo so ki bani ko ya qu'on on m'a bêté miki Fali a besoin la côté a besoin ba journaliste ba accélérer implicité en amnité solo la vérité. Kelly Katenda afinga Fali tongo poko la na bien ça ba vidéo non na expliquer ko yokana do afinga Fali tongo poko ya mabe preuve otuna omia lobat na loba soute te mais faut rappeler ba preuve que ya finga Fali wapi mutu na yo Kelly Katenda non azaba tika na loba peti so lobinga la sisate donc Kelly Katenda ya ko sakala te la ninga donc muta faire pende aliwa des missions moso talipo ki pana ote ya biloko bat ba reprocher ki Fali na staff na ye que la ki bien te mais comment on son njora azotinda finga Karine Mokonzi finga era Christine tika sala promotion ya Fali ni mosalaka obaki ba bêtise olingite na loba na bino ke tant yaka na kati no mundelu bo finga ngai solo la vérité. na yebi pour na Fali kaka yo bwana so ya petit Fali na yebi pour na Fali yo pour na Fali na yebi na ngai te musicien bo na boy kako akumisa ka Fali kako clasher sur bateau contre donc aza pour Fali mais ko ba musicien tout wana asakana te pour na Fali na kazo bakaki so muta faire na yebi na ngapu te so muta faire kala muta kofi basala ba cop na zo bana na yebi ka na Fali na bisa torpa na pas Fali mo na bisa torpa na pas Fali mo à ça que erreur ko ninga travailler parfois des pendant des années trop parfois à ça que erreur mo ko solo la vérité. ça le il faut ba kanga bango da defa ils pour ministre ça pour ministre ko ako ministre na azo kota nga grave bakanga bango mamazwa na ngolo bakanga bato ba defa non ba ermo bien te nza ma peso ma muto zawana musuba la besoin ngo kutu yo sokoza non bakanga bango ninga mabete na mo ko ja mo ko ningi seke mpala zo kamwa to mo na télé wana bakanga bango ministre merci beaucoup batikilo pino sala musano tranquille nalia na ba mbisi na ba restaurant belé na ye na Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azwi vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette oto bengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka
pas Galaxy Mambo tozolia. C'est Mambo Galaxy. Azosala pa na bana mboka. Yango wana Congolais pona esiko yokolela or que ba Congolais toyebani. Osali 6 mois bobundi na propriétaire. Tie musapena lisu. Mais Galaxy Mambo 8 ans. Quel restaurant? Et ça musicate. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite le 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bienvenue dans votre émission Fauteuil jaune, émission Oyo. Toyela Rabino, véritant face comme d'habitude. Merci pour la considération, la confiance sur vos PCBiso. Vous êtes belé bolan d'abiso partout dans le monde à travers notre chaîne YouTube sur la Vérité Studio. Tout le monde bande bota biso na Angola. To PCBino bon dia, bon tarde, bon noite. Bande bota biso na Kinshasa, mbote na bino. Bande bota biso na France, na Europe. Bonjour, merci. Na confiance, na considération sur PCBiso. Vous êtes belé bota la biso. Mais vous savez, tant que vous s'abonnez, et vous avez motivation pour travailler. Tu as 80 000 cas, tu as 90 000 cas, s'il vous plaît. Tu as 100 000 cas et vous avez la plaisir, c'est grâce à Bino, tu as toujours motivé. Tu as toujours analysé dans mon corps. Il y a des analystes qui en France, qui analysent les important, qui ont la biso, qui ont la musique, qui ont la communauté congolaise, qui ont la diaspora, qui ont la camionnette Mbola. Descendant ya Simon Kimbangu camionnette toza moko ba analyste munene soki toza na posa ko analyser na mutu oyo to contactaka le plus vite puis ayaka le plus vite pour to analyser les makambo de la musique congolaise pe makambo de la diaspora et surtout awa na kati ya Paris il est toujours mekobeta masolo camionnette Mbola descendant ya Simon Kimbangu bobosana te toza na ba événement belé na kati ya Europe toza na ba concert belé na kati na poto ba musiciens congolais bazo se produire na kati ya Europe toza na Bina Fila se produire na Portugal toza na Fali pour se produire na France toza na Héritier Watana ba se produire na France précisément na Paris toza na Pasteur Mike Kalamba se produire na Kinshasa toza na ba production belé na bino biso toza pour na la promotion ya ba artiste congolais, je m'excuse. Nous avons poussé les événements à communauté congolaise. Nous avons soirée, nous avons barbecue, nous avons activités, restaurants, bars, terrasses, boîtes, salon de coiffure. Nous avons poussé les Congolais nous pour hésiter contacter biso. Nous avons pour faire la promotion, les restaurants, les activités na bino nous avons un concert Guinouche international balancer biso, ba concert na ba programme ya bandeko o bazana ba événement na bango. Na kati ya libanda ya Congo pe na kati ya Congo.
C'est bien Nicodème à un concert Lelo. Non, les 30 si demain. Je m'excuse. Nicodème a un concert les 30 demain na kati à Montréal chez Bébé Gou na kati à Montréal. Bandiko nyonso baza na Canada tokutana biso nyonso lobby les 30. Et pas ya ndeko na biso Bébé Gou Nicodème azala wana akobeta ba ancien succès na ba nouveau succès. Donc bandeko nyonso boza na Montréal tokutana wana poto pesa Fox na moko ya ba artiste musicien congolais Nicodème. Fally Ipupa ana concert le 6 juillet na kati ya ville ya Lyon. Boya ebele mboka ba Nord Bash, mboka ba venanga Fabrice Mulele, Emaso Nangol, Fabrice Makasi ya Lyon Zola japonais. Biso tout okutana Lyon le 6 juillet poto ka musique kitoko Fally Ipupa passer la biso na orchestre mo ba victime bazo accompagner artiste musicien Fally Ipupa na Lyon le 6 juillet puis dans Bordeaux le 13 juillet Fally Ipupa na Bordeaux. Tokutana na Bordeaux ba Congolais maïle bato babiki bozala kuna mwa trop ba université beleza na Bordeaux kuna donc tokutana na Bordeaux avec Aigle Fally Ipupa le 13 juillet na Bordeaux. Hans Luzolo humoriste na biso apesi biso rendez-vous le 13 juillet na théâtre gymnastique Maribel boye belé tokutana wana le 13 Hans Luzolo ozala wana na spectacle na ba invité surprise belé na assuré bino artiste azana ki na zoya bientôt poto pour présenter biso spectacle oyo ozala magnifique pour na honneur ya ba humoriste na biso Hans Luzolo le 13 juillet na théâtre gymnastique Maribel. Pasteur Mike Kalambai rendez-vous oyo tozwaki ngo banda kala na bise bino bana kin tokuta na stade avec Pasteur Mike Kalambai akotea akobina awembera nkolo boye belé bandi ko ba problème ya maladie mosala ko bota libala ba solution na biso nyonso tokozwango le 27 juillet na kati ya stade na Kinshasa avec Pasteur Mike Kalambai. Maestro Fabregas le 31 août na Casino de Paris. Boya toka musique kitoko avec Villanova Mobimba et Fabregas Maestro. Le 31 août c'est samedi tokutana wana biso nyonso na Casino pour to passer ba bon moment na Maestro Fabregas na kati ya Paris. Bina filé na Portugal le 7 septembre bina filé samedi na kati ya Tuga na kati ya Portugal. Nabi ke ba ngolé boze belé ba congolais boze belé tokutana wana bozo rendez-vous bokende osumba ba bien na Fnac pour soutenir artiste musicien bina filé a ozala wana groupe ne Mobimba na kati ya Portugal. Gaz Mawete na la Cigale eza na kati ya Paris. Donc salona il faut beta ma sold out. Donc artiste na banzemu kitoko auto bimisa na banzemu na kala boyo to yokango ensemble na la Cigale avec Gaz Mawete. Rendez-vous à ne pas manquer le 14 septembre. Samedi 21 septembre 2024 la Pulga Cosa Nostra Motona Tembe héritier Watanabe devant 6800 personnes. Donc yope zala wana et vous allez bien. Biso to zala wana donc beta rumba, beta spectacle devant 6800 personnes na la scène musicale na Paris. Héritier Watanabe aux rendez-vous bandeko tout bota la biso s'il vous plaît. Bon à Canada, bon à Suisse, bon à Allemagne, bon à Bruxelles. Rendez-vous retrouvailles à ba Congolais biso tout au kutana wana à la scène musicale le 21 septembre avec Messi le chanteur Cosa Nostra. La Pulga Motona Tembe le 21 septembre. Ba parisien, ba vrai parisien ba robima jowana. Ba vrai noko ya Paris ba ozali bana jowana. Ozala souga na plaisir, topé sa force dans la Pulga Motona Tembe. Rendez-vous à ne pas manquer le 21 septembre. Yomokonza wa journaliste Nigenyema Yomokonza wa journaliste Nigenyema Yomokonza wa journaliste Nigenyema Yomokonza wa journaliste. Bonjour camionnette Mbola descendant de Simo Kimba. Bonjour Migenyema. Bonne santé pour un grand journaliste. Santé kitoko. Merci. Un grand. Nakati ya ba grand. Descendant Simo Kimba. Oh, pesa ba tout palpite Migenyema. Defati. Lolo ati basket.
Oui, oui. Donc, on a quand on m'a dit qu'il y a une émission. Ok. Ce qui nous a lobby, pas écouter parce que tu as évité. Donc, ça, c'est un bloc à musique. Il y a une idole, c'est Gabar. Maman, les Alaka. Et si là? Les Alaka, maman, les Sila, le monde. Maman, il relaxe ma griffe. On a bloqué à mon photo. Ça, la on a bloqué mais il y a une santé carré. santé, ça va va. bien. Si, qui m'a peine. Nous avons papa Simon Gimbanga Zosunga, Eskaka. Vous avez toujours un mode blocage ou bien débloquer? Mode blocage. Il paraît qu'il fallait bloquer. Mais que l'homme soit bim, ça rappelle. Et ça, il paraît, tout le monde, il paraît. Oh! Et tout qui. Par rapport au niveau de Mouchambasi, quoi. Et c'est fallait avoir bloqué Tina et Poupe. Bon, je rendez-vous Tina, il y a un Ok. avoir bloqué Tina. Faut dire qu'on va résoudre. N'est pas mon avis bien il y a solo. Il paraît, toujours quand il paraît. Bon, tu as comme on a le macamo, il paraît. On a dit, pour nous, on s'allie, qu'on s'amuse sans aboyoko. Ah, YouTube, ils en a respecté. Et puis, les réseaux sociaux, ils en ont respect. Bon, tu as le macamo, on a été. Ah, bloqué un point, c'est la famille. Par rapport à quoi? Ambassade à moi. Fallait pour pas à hier na Portugal, na ba répétition tout le monde camionnette mbola té, na délégation ba président jeune aéroport, camionnette mbola zala quitté. Et là on est au sala na ba répétition parfois par exemple na ba arrivé à Fali, après ça un message na aéroport que na zoya bato balingaka ba ya kozonga bato balingaka bendo son ba kozwa bendo bana viva batake bata ba c'est pour message un peu c'est dans l'ande qui on doit passer les donc mais zaki signal qui nazoloba naza grand frère ya Fali. OK omona ki Tina pour pamuna omona ki Bosco Bolbe kuna omona ki Blandine Kandelo kuna ba fanatique balingaka o balingaka ba fanatique wana ya na na pali notala tango ekokyo na mona o na monde na monde la kae ezanga iko na aéroport kosani ata yomo force parce que l'aéroport on peut force aza na force déjà to baxele lo nini l'aéroport ko baxele nini ya boya ko yamba bato amemisika baye na mouvement la bino yete yeso na besoin la ngote maman bato ni sila pe kalati apesi mo message pour na bato sika wana boye baye ko tia bango poa pour mouvement ya kana bato bia bazoya bato ndaje na aéroport baye ko yamba bango menga na ko ya kuna te osani bon l'aéroport a fallu tu vas remarquer yoza ya na ndo zolo ba si en fait ba youtubeur na koloba ba chroniqueur na ba chroniqueuse na majorité au bazala poto bazala qui absent l'aéroport pour arriver à ya fallu na délégation na ba musicien ya fallu au ba na ba événement munene yoza na kata France les 6 na les 13 juillet na Bordeaux. Mais arrivé artiste musicien munene mboka na biso na kombo fallu pour pas annoncer qu'il y a na bendoson na zoya na mais ezaka bat ba remarquer majorité tout comme déjà bela ba chroniqueur na ba chroniqueuse normalement fallait peino tout monde ba net ka ba Fawcett par exemple tout le monde ba master belé ou ba sala communication pour la musique congolaise bas en aéroport pour ba yamba artiste na ba to boni ya na bango mais tout le monde absence ya bandeko ba journaliste belé par rapport ce que tu dis et Richie Watanabe par exemple et auto ça la malala a invité ba journaliste ba ya ko accompagner pour ça la visite ya salle na ya la scène musicale tout le monde y venant na majorité ya ba journaliste ba kutana ki wana et le niveau ça na niveau ya Fali aza le grand star ya mboka na biso ça la nier pe fierté musique congolaise libana mboka nous a fier na ya comme on a dit lobby betaki na afro national eza na Portugal donc ba portugais ba organiser ngo bazana ba daju Fali pazalaki Diamond il pazalaki do ba grand star ya Afrique bazalaki fallait aller sélectionner na Congo pe na Afrique mais comme on a absence ya presse ou ba youtubeur to ba chroniqueur ba chroniqueuse na makamone vraiment ba yakate bino sala rabino ndeni au moins place sans fona expliquer bato bien au moins moment moko ezalaki même si balobaki balobaki même soso entourage a fallu
ndenge ebima bakopekisa bakomaki na bato na bango boye na boye na boye na boye mais na vérifiaki information yango eza ndenge wana te omoni sikoyo bato batikali eloko mona motu balanda sikoyo bato balobelaka le biso batiaka bagrimace bato mo oyo ya mike mike balobaka le biso balobaka na internet biso bato afali biso boye na boye na boye bango nde babetaka bato na motu ndenge wana ke eza consigne ekotaka kuna nalandaki bien ko consigne kuna eza te na mito na yebisa soki motu moko meme akritikaka fali loba fanatique kaka akritikaka fali un journaliste ake na aéroport wana koyamba fali fala otala miso mabe te na biso na solo omoni eloko ebima ndenge etikala ndenge wana bato koma biso fali te ata olobaka na yo miso okei ndenge eza na aéroport wana oye pena onga pena boyeko oyoka même pas aya fali phase na yebisi oyo mutu moko avanda bloke ngai na fali na aloba bona boye kende komona to koleka net so bato batikala bloqué ndenge wana consigne pesa te non faut que longola na mutu fala za na besoin makambo wana te aza na besoin kutu te ke division zala na wana bato nanga te aza na mutu moko te bato tu bato na ye mais ndenge ka toloba non namoni ezalaka eloko ngo ndeka bato basalaka bemission bazoloba biso bato intel bona boye ezokendeka bongo balingi baninga baya te mais soki bato wana baye omonga na journaliste na ye fala koyambi tranquille mpe ndenge stap afali bedi badi ata tout ça ekoloko na kimia eloko ezaka bafanatique nde bayaka bakomisi yango mbongo mais se elongwaki déjà baconsigne wana eyaki na ntango arene ebetamaki wana comprendre eyaki makasi toyebona boye mais eza suru te fala bato te aza na besoin motu nyonso oyo nalobi na yo ndimanga na fali ya bato te aza na mposa bato nyonso nani agiraka en fait aza artiste mpe moto apasa message wana wapi na comprendre apasa message wana ke tolingi tel te soki kango elobama pe te après nga na ndimi te soki eza mpenza na motu moko oyo agiraka communication ya artiste musicien fali acontacte bachroniqueur baobango ya te bakoya po makambo héritier na opesa exemple héritier nazo comparer arrivé à Fali na aéroport na visite à salle héritier mais tellement tout ça ma récemment né toujours le héritier visite à salle naé ba journaliste na ba chroniqueuse bazaki ebélé arrivé à Fali na aéroport bazaki ceux qui ba journaliste bazaki ebélé bazaki 3 personnes ceux qui ba journaliste bazaki ba ina bandeli bazaki 3 personnes au bagende ko yamba Fali na batu o aina bango poto ils ont remarqué et puis ils ont vérifiable beaucoup vérifié beaucoup sans raison mais il y a héritier tous qui plus de 15 youtubeurs 15 chroniqueurs et chroniqueuses en fait marambu héritier tous rappelle mutumsu nga to commander un artiste musicien mais après quelques minutes na moni Régine Ilunga benyinga omige lobi tona visite à salle il faut zala na moni Trésor Mbumbu abenyinga mige photo monde na lobi na visite à salle est-ce que nani côté na bino côté Fali ou agiraka ba youtubeur to ba chroniqueur na ba chroniqueuse ya communauté congolaise to ya diaspora ye Fali na tante parfois miso do benga ba master mususu mais so ezana mutu moko o to yebi kazara na Fali a contacter par exemple mutu intel Kate Fali royal lobby na aéroport na délégation moko eza nouvelle à bien comme même bato poto na ezaki nouvelle à bien normalement information il fallait ça vraiment na ba chaîne YouTube news sur ba collègues na ba concert on comprend mais information ça n'est moins limité parce que ba journaliste bazaki sur place bazaki à 3 personnes yo guys na so ke di Badiata par exemple abengi intel abengi Pamela Chekola par exemple et di Badiata abengi grand poète Matope par exemple abengi Anel Kaba Fawcett par exemple abengi Papa Rolls par exemple et di Badiata abengi Ngai par exemple abengi Susu Bakali par exemple abengi Glody Diasuka motema Tracy Mbelenga par exemple et di Badiata abengi Karine Mukonzi par exemple ABC que ton programme le bitu kuta na aéroport fallait jouer la délégation bato benga ba hésiter te bato benga ba ya on dirait bozo saboter presse ya diaspora côté na bino c'est comme si bozo na posate biso bato bangala to kotara maramba Fali to yaka maramba Fali bozo limiter kana bato et surtout bato balobelaka bien Fali ba on bazana privilège ya maramba Fali mais le nom na par exemple Karine Mokonzi na héritier bazaki pe na ba kokoso zara juste exemple Karine Mokonzi ba ina ba kokoso mo ba tiraima na artiste et musicien
ya monene wa sa pe fierté mboka na biso héritier mais héritier pour na ye azala guerre na Karine Mokonzi et ça harmona bizarre parfois harmona Karine Mokonzi la chroniqueuse ceux qui a aya été pour na nini ceux qui makambo nanga ekolongola nga logote nazana ka héritier ba maniqué de John ba déborda pe ba bete ba bordi pour na héritier mais maniqué avec une conférence de presse héritier a posé ma question et puis azala qui a l'aise si même na concert des fois il faut tout longola tout tika longola fali place ça tout qui était na niveau ba youtubeur tout na niveau ba chroniqueuse bino bozara na fali ba entourage na ye ba directeur na ye wana ba tout ba solara na ye bo longola artiste na niveau na ye wana te beaucoup mo tient na niveau ya ba influenceuse ya ba chroniqueuse ya ba youtubeuse ya ba chroniqueur parfois. Bref, exemple, na peso juste simple, c'est à Karine Mokonzi. Azagi na ba souci na vie na ba pouga. Pour les héritiers cause na problème na Karine, te batala héritier na Karine ba na ba problème. Au moins te que les amoja, biso ba oyo peto ina ba problème ba faire rigolo les padres. Mais pour na faire au moins que na problème na mona wana mingi azoluka vie na parfois. Na za problème pour ne makamu na mingi so aroya aye. Batu na yiba benginga migi faut ça la mara papa Hervé déjà moto a benginga ça se voit isa donc azala kana papa Hervé donc on a doutité donc isa le papa Hervé c'est benga migi mais bino si côté na bino batu ba contredire ngati to otalanga bozo boycotter petit à petit diaspora presse ya diaspora et pourtant pour le moment presse ya diaspora tozu une grande place sur ça la promotion d'artistes mais biso ba concert ezongi toujours le bien artiste tu as na posa za na partie prité mais toi na posa motunyo so azala à l'aise ceux qui aima comme nabino mige ozu temps pour na explication pour na temps na répondre penda tikila na temps Nathalie Sayo OK to bandeli mission na bete to bandi nzambe nanga papa Simon Kimba onkiangani na PC mbote pas ali le 8 juillet bakimbangiste boyoka azala message nzambe akopesa bozala penza focaliser nango pe na PC recteur Tracy na PC bambote belé pas ali recteur na PC papa Zako na mama na mbote pe to tuzana matanga tukundaki lobia Ogisha Kamba kufaki donc pe na famille Ogisha Kamba na PC bino ko mes condoléances pina to la ki wana bastani chamba ba chale chamba donc akufaki na kolwezi ba chaleke poison et bembe utaki Congo et yaki tukundaki lobi pe na pesi mbote mingi na mama na ngai mama na bien mama mwasi na ngai ni Clete Makanda donc mwasi na nga o wana donc ngam banda na ye de babota ya donc ngam bana liboso ti siko pa anniversaire moi na nga Kaila Balay ouais Balay oui madame la femme anniversaire moi na nga ezaki lobi Kaila Mbola moko le 24 novembre ba joyeux anniversaire ba na ngai je vous aime beaucoup. Oui, bien, question, oh, mina mige, tikila la répondre bien, parce que, n'a pas un jour que, fallait même qui, bata YouTube, ba chroniqueur, tout ça, bon, même qui bango, parce que pour ça, là, bon, plaisir, bah, ça sera implicité dans la vie, naïe. Nalba kongo, bah, ça implicité, biso lobi la fali, biso bundi la fali, biso to sel, ou pour la fali, y a une photo à pototé. Ah, mais bango pour un sentiment, là, ça, bon, plaisir. Ndeka memi groupe opekaka na vandi eza ndenge na yako mema bat na poto na ndenge mabete mike to sola omoni ozui temps pena ko expliquer nga lo balangai mais fali oto benga fali pena na niveau komi na wana parce que ce total bien c'est série moko ou ba 15 ans na Congo ba lobela été ça c'est le succès na wala journaliste au mona o oyebi bien na Congo eza ba mamile la tout ba lobela été ça la promotion na ndenge na ye tinenga matabongo fallait pina pour l'angai mige kale toya tant on ça va secrétaire mission sur un aéroport o ayo kikara mutazo ya bayaka baye bango moko baye to sangani wana ba journaliste ba ça mutute mais na moment oyo mige bokomi ebele pardon na bien na tina te na bazanga tina boza mélanger ceux qui bata ba kombo ebele boza ebele mais na niveau fali ko zonga ni mabete numéro 1 à Congo je pense que Asan a besoin de bien que ça va journaliste. Faut pas y a bango mo so ki ba niko ya. Kozo ma bete miki. Après quand on a falli te hein. Te nazo ba non ba falli. Oui, c'est yozo ba sur falli. Non parce non occasion. Maman lobi tout wana. Falli as artiste. Si c'est l'artiste. Mais Azan va bureau. Te nazo yo kana explique non. Tika sina kwa kiyo. So ambi falli. Tant Azan a besoin na bango te bureau ba sani. Elo te. Moni falli.
ezali bolingaka ye soki boya boye akobengana mutu te aza na besoin te kabe azo texto oyo edi badia te mutu te abengisaka bato te ntango abe message wana alobaki te ke intel te atuna mpe di te ke naloba boye ye moko alobaki boya mpena ebele bona ake na ye so boya mpe te bino kaka na ndenge mabe te bamise oyo baza na besoin bakoyamba bo bazali fala na besoin nango te wana kozonga mabe te promotion asalaka wana ayaka ata tambola boye na boye te ayebi ke ndenge nazala na fali si natiaki makambo na ngai ekomarche soki marché te c'est pas grave mais ozoloba wana na compagne yo mais ntango na mutuno ke fali aza na ranki na bajournaliste te mpe fali aza na tante abengisa bato baya boye soki abengisaka bajournaliste te bakokende fere ye yo te asali adidas mais so otali bien biso moto obeti fere ndenge asali bongo biso so otali bien adidas afele bato babuni yaki bina bajournaliste basali mosala emonanaki o mosusu bablokaki oyo elengi ya kongo akolela elengi ya kongo aleli awa babloke baimage po babundaki bobundaki mpena mpona fere donc bato bamikatanaki donc oui pas fali ezalaka bongo te fali ndenge asala makambo na ye na mise bayebaka te tozokende beta ndule tout eza bien donc osi yanga wana oza na raison nao mais kozela te pende euta pa te fali aza na besoin nango te ana besoin bajournaliste babaccele implice te na minute oyo te soki bakosala yango basali bango moko donc bénévolat basali na ndenge mabe te ana besoin nango te sikoyo bato bana besoin nango eza bafere baheritier babina file bafabrigas nde bapeta baconcert wana mais fali ana besoin nango te kozwa ndenge mabe te mais fali aza na posa ya en fait ya presse ya diaspora te lingo yebisa biso te aza non nalobi ya mige siko presse on vous a combien mige te mige siko yebisanga de mutu non mige ndenge mabe te mige na explique ndenge nini po mige mige eloko betinga wana ngai susu ndenge ezalaka lemsu 5 personnes on atala lemsu au presse mais presse baza te bana na ba o nyuso sala be mission wana o nyuso bato to tanga wana non pas fali non pardon ça yo lo bakite aussi ça qui o lo bakite aussi c'est là ça lo bakite ti ngala c'est ça presse mo o ngala mona mutu presse ngala mona te mige ça ti pona na autant comme te même 4 na yo na 4 presse ça te bato wana attaque 4 na tika ngana mige tika ngana place hotel melinga ko na explique ko ayi ko zo fali te na aéroport attaque 4 fali ko luka bango te attaque 4 wana fali ko luka bango te talanga bien omoni logo esa pa congolais ko soko oyeka pembe na ye eloko mo esalami biso olaninga tolandango tout na mona même na petit na ken piana na kin stade afali wana manike biso moto sala ki boto teka bona bodo OK stade neza yé moko landanga ka bato beleka soko ba yeba sali promotion et comme bango il fallait na besoin nango te il va fali azala besoin ya mutu moko te pour tona sur la vérité oui pour na ba chroniqueur to ba chroniqueuse nini oyo ndovani na fauteuil jeune boy oyo zo considéré comme ba journaliste to ba chroniqueur il y a diaspora au bon ça bien en France. OK lelo ce qui vraiment fallait na pour ça parfois makamuna yeba congolais ba yeba oyo ça na poto o wandi ba importer ba o ba importer c'est banane bazate to ba tanga yo bazate te anga tenga to ngai ya prompter ngati si mais nazolo bano boya parmi na tangio parce que mige Nathalie déjà plateau na yo oyo et pesinga ke ozo matelo ko moko ya ba congolais alate yango na mona ba point na opesa yo mais na ndenge na mabete ko o tu ba ka kosala wana ezakali pa na bango kwanga na bango elongo bateka na Congo ezate Marc Tabu adi Londolé ba expert ya presse base important na carrière fali pour nous informer batu si Congo lobisanga idi na communauté congolaise te na yo lingo lobisanga no répondre tant yo so ba bazate na lobia yo lingo lobisanga nini to lobi la vie pourquoi lingo simsanga ka ouais du coup et c'est pour o simsanga touche ka la plateau pour la nini na lobia pourquoi simsanga touche na plateau pour la nini te na tant yo batu o bazai pas important pour nous informer et puis pour nous commenter pour artiste merci beaucoup ouais que Kelly Katenda mo ipsenga ba pekisaki de ba pekisaki di ba diata no ba ke ba doit rapa na yote muta fin yo finga fo banana falite pardon o finga falite Kelly Katenda a finga fali tongo poko la na bia ça ba vidéo non na expliquer ko yo kana do a finga fali tongo poko ya mabe preuve o tunga o mia lo bat na lo basote te me faut rappeler ba preuve que ya finga fali wapi mutu na yo Kelly Katenda non azaba tinga na lo babeti so lo binga la sisate donc Kelly Katenda ya ko sakala te la ninga
donc mutu afere pende aliwa d'émission moso tali po ki parla ote c'est bien mige kokuta maka mutu to landa c'est mutu pasi azaki na so ati micro na ye wana do fali po na ye olanda même fali nga zana bike kelika tenda o musake kuma député na kini wana o chaîne muso ezalaki a comme député nolitam les deux députés pardon les deux moni batu mbali wana o kende ko koma na lobby les deux batu wana na chaîne na bango bazo critiquer fali kelika tenda na nini mais na moni le ba ye awa kisi njora sala ke mission na kelika tenda yo kuta batu na yo kato mankate la nga beto sola bien o mankate mais na moni kisi njora kuna ona bano ayiba yebi na concert pe na moni ke wa nini ya arena na moni kelika tenda na concert na moni ke lo mais na moni lo na bien donc pour dire que tant zo tangela ngai ngapo na nga ayaki mda menesa azate kelika tenda ayaki azaki mda kipe ko azate donc ninge zawana na tangi kelika tenda jamais ako fréquenter fali même staff pour ça là ma bébélé bato ayebi pour dire que fali akipani donc so lobby na bino ya otala nzela zo kende donc pour ngai ko eloko na lo mi genyema so o bazo zela ke biso fala sala biso le msusu o muta fali mo bona bote mais fala peksa ka mutu te akende pas intel bango c'est biso ke zala ke et c'est sili bango ba koma ka le msusu ba vana télé ka biso na mona na ngai donc musika te na mona ka so ba vana ba vandi bato soit disant ta fali te ba télé wana biso mi gagner ma bona batinda ka bango te bango moko batinda te non bango moko c'est siri kala mige on a besoin na solo bango moko parce que au moment que tant bo ti bo focaliser ka likamka moko wana mutu wana te za sens te pour fali ngazana akobengisa ka mutu moko te yaka kozela na aéroport azana tala ngote ndinga mabete niveau comme na wana kaza niveau batu nyonso tout autant moni que na sepela na fali ayena ye mais fallait avoir la boy kazo apna yo et dit sala bona boté article sala on pas ça et même les nini pour muta ata bato ba yé ba koteka falité pour fallait ça miteka qui passe outé il va comme na wana ko zona ma bête mais faut ko bossa na ko toana ke falité mais a pélicité bato ba ya ko za ba ya so ka kiti wala fallait ko ya to yé a ba kam douté bon moi te mutu mo wa bête mutu atini ke mutu te wana uzala e ko zala na so en face e ko zala dégâts au sanate pour on se perdre langote. Non, il y a besoin de télémélé, na vandi, na salle péné, mission que non, c'est pas bon. Et vous allez donc, mais Azan a tenté que, oh, na Kabola, ba journaliste, bon, aboué, Azan a besoin que tout à Lukamoto. A dit, banakala. Mak tabo, ça, parce que na moni, na zo beta, bloca bien, c'est quoi, ça va bien. Aji, ba ta fali, pe kuna. Mais na pexa, on va ya, ce que là, Aji, ba ta fali, wanati. Aya qui te pour ani. Faut bien gailler, te, yo, mon moni, kapo, fala, Azan a besoin, ba, de ce que bon, ya, au seki, na bino, fala, Azan. Oye, bi fali bien. Attends, le logo ba kale comment premier na wona yebani mais oyebi fali bien ce que oyé pena amonio ba en face bo mige nzama zo talanga oh ya solo on dit maté oyé no ka mige o ba lo ala ko so mo ka mige nye mate te émission na ba comprendre te fali ninga zawana ba tutu ba diembela ka fali so il fallait na succès ko ba otanga communauté pas important ba plateau so mo ka mo zo va na plateau tout ezaka yote plateau tout ngala monaka batanga fali na kati plateau tout ba en musicien batanga fali bon pour yo autant te prendre parce que autant il fallait obligé autant il fallait so autant il fallait là on va bien ça pas fallait azana succès et tout azana bien bon abou na monnaie dérange te prendre en tout cas amiga dit matanga non attends pourquoi pour fallait ninga zawana azole sabatu azotekisa azosalama bien donc ba faut attendre kaka ye donc c'est pas ça mais ba journaliste base à la calme so ba moni que fallait ya boye a box am touté makambo oyo e dérange qui na communauté. Tout sur la vérité. You arena, il a fallu après you arena, avant you arena, ba chroniqueuse fallait même na poto, ba kindara na ba communication moro très très banane, permettre na lo banane na niveau C que ya ko finga ba parrain baninga, ko ya ko finga les gens de la musique en beaucoup na biso Koffi Olomide, ko ya ko finga ba sexe ba maman. Ils avaient vraiment communication foutée par rapport à Néo c'est la musala ko lobby l'artiste ko ça la promotion à place à Robeta na makambo ya sali objectif il y a ba journaliste ceux qui doivent accompagner vision et musiciens za rande wana bazo lobby la place à Robeta bazo lobby la makambo ya sali ba lobby la ba date ni ya Robeta watikal nango mais ba ndeko mususu ba yaka accompagner artiste musicien munene na mboko na biso fali na yaka année passée non année you arena yaka année en 2023. En 2023. Ok. Bah, ça va vraiment ça comme il faut. Ça va bien. Pour la vérité.
et dérangera bato ebele na communauté na Europe mais bato ebele basepelaka nango te omoni esalaka bien te mais tomoni lisusu ndeko na biso Kisinjora na répétition nayebi ke omoni video wana parce que wana téléphone Android na ndeko mobali moko aza wana ya Njora aza porter parole ya ancien à niveau mona ba Blanchard Mosaka ba porter parole te pas fallait porter parole à te bon aza communicateur communicateur te mais ce qu'il fallait fanatique azo meme le fanatique bon bata memi aussi ko ba joka bazé le côté même ka bon pour même ba bendo même ka non nga zo même ka bato ko champ ko pesa mutu kombote bendo aza musicien na bi ko pesa non pas fali aza musicien pas fali bazé le côté comprendre na mema yo na memi yo comprendre donc zo bon ka bato a memi bandeko na ye ba ko mona poto continuer merci vidéo est circulée à Ser Kisinjora ozo tinda mutu afinga bato na TV ba bêtise na ba sexe donc na habité au mon vidéo ya biloko bato ba reprocher ki fali na staff na ye ke la ki bien te mais comme on a son Njora azo tinda finga Karine Mokonzi finga era na habité biloko tant au mon vidéo na on réfléchit nini par rapport à vidéo na omoni merci beaucoup ne na loba ke mama ko finga wana il fait si la même côté à bato ba finga wana na landa ke mkonzu Kisinjora azo finga ka bango na bango azo reposer moko na bango na poto atika ko finga bato olaninga ye mo batelema pena ye mo babeta na kutu atika ko finga mo neti ba bango pe na mame bango moko mais na yebike bango nde bazana na yebiso na bango déjà ponga za distance mo bango na ba phase moko ba finga ngai mais e lelo te omoni tanga lobaka na muninga me bloka beti wana mais bino boye ko sala promotion so boye ko lobela fali et ba bêtise na oka ki wana na mo bazo tika lo batika finga non na se plaque na moté c'est pas bon moni bloko ba sa ba te comme ba rankin moka vie sans boye ba tina nzela yozo ba te ko to sala boye yo mulaka no sali yango oseki okep na chambre no vandi boye kimiati yo moko moko za no vandi boye petit fali yo to ya poto ye moko ti problème te pe tu as na pesi ba moto ko to za ye moko poto habite ke fala ya ye moko non te ba na so ba courager baza petit falimbo et puis petit mon respect te ya rusana te na pesi do mbote belé na bénédiction au venant aussi mo kimbango camionnette mais bon va se comprendre loko moko te ke makambo wana le bayaki arena ba sali ba tapage et c'est cela qui ou promotion ou ye na yote ou va na Congo ou ye makambo ya musique na yebite biloko na biso ngapa na yebite bimelaki na monde nini soko moni ndenge zawana ba Karine so ba finga ki mabe bokena mona dimension mususu c'est bien ozana mutu o azana ana miel zeta mbila o ezala nyonso tout bokena ba bêtise abongo finga mutinga mona za comme na tika ba bêtise wana ko loba na ko mbilo aloba ite mais c'est grave tika ya fingo tiki pas o finga car c'est pas bon bozaka boye atako tu lelo musique yango et o sala bino boye non toi on a besoin nango te Kisinjora sali eloko eza bien te Christine tika sala promotion ya fali ningo salaka obaki ba bêtise olingite na loba na bino ke tana yaka na kati no mundelu bo finga ngai ni so bozo ngavu na belo mote mina yebi sort na bango tu wana parce que moninga eloko mo kana lobake eloko fala pesi bango chance azuli bango ba visa ba ka poto e bati ko tcha fali na nzoto na bango ba mi tcha siko non après cette opportunité mo boto luka vie bazo comprendre encore te tango ye lingo soigner tango ye oyaki mbali so ye na fali na sous deuxième fois parce que on est na comprendre poto na kumisa sa promotion na luka ki cherche ndenge ni ezali mais yazo comprendre te azo sala zo mi baby sa ye moko saeba pour so ba ninga ne ba yete ba sa ba calcul na futa tika vie na ya poto ana osani promotion fali mo msuna ba yete ata ba oya la nanga bazo oya na calcul sikoyo to yaki to sage lo mote to sage lo moto zongi su galère ba non faut yeba fala pesino apesi bino nini boke ni koloba ndo bobo kende siko koloba ndo bo comprendre te o yozo ngara o baby sa eloko ba pesi yo ay ba sor na ona ba ni biloko sali wana pona ngai pona moni ba ranking musunga mona kaimi ko na ba ranking na mission belé mais la moni neti soki ndenge ni zo sila pour c'est comme ça et pas zo comprendre que faut na changer rapport na ba ke lo pas zo comprendre que danger azana ngona nzoto
Moni carrière na âge bana pe azomona ke na faut pas bona boy carrière na comme donc sagesse azaki na dida sari na Koffi Olomide ba solo libie ba sali vidéo et biloko asala donc buleka kazo comprendre mais bango bozana miel bozana fali to sa ndenge nini botiki ba komba batu ko botiki bena ke to esko biso moko to misala pe yango na biso ko na ebandeli bozwa fali za likolo bolinga bopusa fali vers le bas na ba mais chance ba fali et c'est fali na tant chance ba ko ça a été ya ba chroniqueuse il faut journaliste fois ça l'appelle libre vous permettre un peu ba journaliste congolais s'il vous plaît bango moko ça l'appelle libre quoi analyser on a pena à toi na sur la vérité bino ba fali vous permettre un peu ba chroniqueur base la libre ya ko s'exprimer ya ko analyser so il fait repasser les marama malambo mon tout pas le papier faire félicitations bravo faire ça la rama maman bête aïe marbanzimba bien abetara ba concert ba live ne ira bien pourquoi mon tout fallait même poto sur ça les commentaires ya bien faire il faut boycotter par exemple des mères c'est comme ça boycotter ça boycotter na maraba fali lelo parce que lelo des mères akomo yoka musique à faire c'est comme si on a droité mais as esclave te na mutu na il faut asalama été asalama na mokilité pour fingara Koffi Olomide asalama na mokilité pour fingara Ferregola omoni lelo ape mutu bui aroza na ba bonne relation proche na fali mais akolo malamu héritier malamu Koffi malamu Ferre lelo soki mutu asali bongo a trahir boycotter pour permettre pe ba journaliste de s'exprimer pour na ba nyonso et beloko wana ibandi pa ya fali te eloko wana ibandi neti biso ba congolais so kangami soki olati poso moko boye ozomona soko meka osala kaka boye moni sankarengo ko elete ya komaki fali masalanga fali usala bona boye ti moni kaka comme tebi ke bazo lobate mais na kati na bango kuna pa salaki ba mja ko lobalo vous comprenez donc ça soko ça na couleur moko il faut changer couleur wana te c'est ça le problème au moins pour mes années ndenge ba demeure wana ndenge ba seki makamona bango basaki bajalelo na bango tu banzila mobutu ala basali pona fali yo fala batu ko na minute yo section parti fali azali kuna tesko bango moko ka ba mikoti bango moko na kaswa bango moko basala mais des mères a été pour nani so il fallait za kuna te tike na été fali muta décider bango to tike fali muta décider na minute oyo non la na bien na minute oyo diboso baki nyoso yaki afali la nga siko no monikisi ndoka wala tike na ye ndenge zawana batike na bango moko parce que yeba sikoyo bake poto osala nini c'est ça pourtant boye premier voyage peut avoir un impact moko boye deuxième voyage oyo est-ce que vous balancer moi là na biyo hôtel pasa kovanda bona boye eza ndenge moko te bakaliki bazo boulera c'est bango na lobaka wa fallait psino nde baye boye bamu bafuti batike bango moko yo kasani basanga pa fali ba misi bako bon baza famille fali na bien des cher mikolo nazo lo bana bango yoka na bi bango staff afalité pour faire ça staff na ye na ba petit na baza na kati wana za ye azana na bango la nanga mais ndenge bango baza oyo kaka zui bato azwaki batiaka makele na internet pour na fali bango basomba bien le ba yaki oya sikoyo bango basombe bango moko pa mon oyo tu na ngabina so na kete so abouler so na kete le mso ba kotonga ngai ba mona boena bazo bouler so bongo mais faut calculer bien ça le calcul moi 1500 na zui au bouler est-ce que na ki na sala ngelo côté baza ko na baza neti bango ba mitie na boloko au moins bouler nga so zaki bongo te ko bango tunde mo batandam loka batandam loka bilanga mo des choses zaki ka fala bimsa susu bango to mo donde baza wana ko so moni mutwa afuti bien ye moko na place a kolala ye moko na kolia ne ye moko risque ka ko fele risque pega ya yo na lio yo moko risque na yo moko risque merci on risque à touro risque à touro ya yo moko na so posa so devant pe mutu o ya bitumba o ya problème yo moko touro makamza te ko kata ye yo ka comment touro mamute kata eza ndenge bozo ya boko so ça la compte rendre na mutu yo moko salaire exact voilà mamu zo banga kutu ko salaire exact bien ba sombelo te oza salaire salaire ba mise kuta Congo ba futa bango te ya Congo après ya Koffi na fali ya Congo ba futa bango te bon so bino salaire makamni boule olo bien salaire te
yo biyo yo moko ya ba boulette mo tatike na Congo tiala ba lo so biye bongama ba ya chama kelela ne bazanga ko kalke suna ye siko bazawana bana nyongo sikoyo OK fali nefse bamwa bozala nyongo fali te fala aider bino boya poto bo sala makamla bino fala bino ngai boluka vina bino ba finganga kasi boyati groupe se komaki fo boya ba séjour tout boza la poto awa akuba la poto pende bazalaka bala poto yebike no yoza pala nga ba boka la ngai te libanga la kozwa te kuna au talo pete o memelanga kwa o pesa nini po mona poto ka zuya yebike Teresa ba koma bongo na mona fali na kangisa photo ba boka nga tout ezate azana yo par rapport à quoi sekonde bazana na bosa ba calcul okomela wapi kolia kaka ne olobiko komela totambolaka na ij na Vigo 80 euros na bisoko ngana lobaki na bango bien tango fala pesibino a pesibino passe moko or bo profiter nango boye parce que ni bosala pour fala zo tina ne bino te avant na kebo na boye o edi ba diata tina bango te we bande bo sala mais bozala kaka fali nenga sali biso boye remerciement quand la remerciement boye wana oui jalelo fali fo jalelo na jalelo fali oui après otali c'est quoi nous le bika otali héritier on dit c'est quoi faire na mkandi c'est quoi mais bika fali fo mingi c'est comme ça que marche chaka on va Félix ba comme ça tout Félix Sekedi matali que te mutu na on comprend ça mais bino so bolingi bo sa ndeni bo lata la bo lati bino moko bo lati no variza fali car numéro 10 wana on lata que 10 on changer te non ba bien ko tali ils en ndeni ya on a dit que na lo baka na bango fala pesi bino makambu boye ba batela ngo mais bo tala ka gauche droite ndinga mabete ba ko mi ko finga fali te je vois na so na po nga na tika mama ko mabe mais mutu ka roya akema be côté fali wana o kameti mbola ali ba yininga susu alingi sute ke bato yina ngai na yana ko gresser batu nenga mabe na lingo sute mais o roya kaka o bato fali ayaki na bango pour na respecter bango na bi ba mama BPT on a critiqué bango na déborder te ya minute on de bazawana bazala boyo kanité groupe wana yaka wana bazama na yo kanité bazala boyo kanata mukete sikonde bazawana fali ba yambala moko groupe yebo yembala moko mbongo za na maposhi ya billet boye mbala moko te o mona botelo wote na zo bien na parler yo par rapport à quoi na zo na kana tika yo par rapport à quoi ya monde bazawana miso batikali ndenge oyo vena oyo ya bevoir ni batele melaki be ba finga ki non fala non eloko même fali na ngati kota zalaka sepela ki te parce que na bana batu na bino mais ko le blapé héritier au commissaire pe boye eloko mo fali pesa bien te fali pour na ye ato bien te ayoki na ye ayebi que non eza boye mais ayebi chemin non ça va tracer chemin na ye c'est un peu ça on a bi que ngai penza soki kaka ndenge bozawana bozonga mamkaka ya kofinga ya kocritiquer ça sert à rien boye promotion ya fali ka boye fali so bovandi ba pexi so ba mama ya kingante nga kofite c'est pas un problème mais pour nga c'est pas bon parce que so na bango moni so na bango bino ezala mabe ya kente na bute bien mais ya bango ezala mabe makasi otali sortie médiatique ya yo wazaki parmi ba artistes et musiciens fali a bo lo batia yorobo wana ana respecter si c'est pour question te mais moni yorobo même ko du fali biso pote na yo fali so mo foulier mais lobela yorobo wana vis-à-vis fali alobi mabe te alobi non oyebi moko so ba tuna ye na moni ba tuna kin na kin alanda ke de na kin so ba yene kaka yo porte parole muta fali bona boye azo telemela bango nenga zo expliquer les mais yorobo za artiste za porte parole ndeni fa ngana be artiste ngana be ka pona be ka ngana be kuma nani ngabete na be na ngate na be ke be na poto donc ye pas dans groupe kara bakisi njora ba manike ngana be ka artiste et na ye bakite pardon ngana ye bakite OK on ba sala ka wana mona pa le ba musique na ete au moni tango yoroba le kana télé ndenge na avant ya poto na mona so de falo ba ma fali ya musique na okate ke na obeta concert bona ke répétition nzemo boy na yokate fali na fali yango ba poto pona ngoti yokanenge yoroba ka so azaki aleki na télé mi comme ça ye moko anga poto te mais ce que bloc azolo bala mazo kata pena za artiste papa ba peso ozi visa nzambelanga na ndemo na fali c'est mon gars fait a fouli donc on dit que tindika chakal asa bloc moko na télé ka boti mais fali mo ko taza si yenda ebande ndenge akwa apprécier mo quoi na batu na ye mais tango azi yaki na bango ye moko ayebaki le pourquoi mais le salinga bien sikoyo atiki sikoyo batu po to benga groupe na bango tu ba côté place batu mafinga
atiki bato mafinga azuzo bata bien moni bato fala azuzo siko bata bien banani oyo na bango siko ba musicien azuzo bata bien siko na bango na bato baye po baza besoin vie bana besoin pena ba biki ba comment revendre bazo regarder tala moi ne boy moi li pezangi ya moi na manteke zangi poto na kenda rola na pena ngene poto do fali donc ninga zala ko ba utika ba remesa fali ndenge mo na ebite bango mais ba wala siko ba commencer ba jeka avec ngata fala mais ngata lobby na utika na kumisa su moko na ndo finga ye moko na uzwanga non c'est pas ça mais bato a memio na ebite ba zo na reconnaissance ya fali ya kosala te et le revenu moni est dérangé na sortie médiatique ya Yorobo. Yorobo la sepelite ndenge azo solo la c'est fali. Ndenge na kin. Na kin na tala ki on na garda ki on au parti Yorobo fona meka ko zonga sa rebona place. Mais là yesu pas ken pe na répétant on pe na tranquille. Azo boya na ko to me banus batali. Banus o ba biki batali Yorobo. Azo boya kaka donc azo boya après awaso awutini aketasi donc azo boya aza musicien azo ken oui ngana bi Yorobo pona fali ne bité pona makamno zo ipsangana na yebi pona fali kaka Yorobo wana so na petit fali na bi pona fali Yorobo pona fali na bi na nga été musicien boy na boy kako akumisa ka fali kako clasher sur bato contre donc aza pour fali mais ko ba musicien tout wana asakana te pona fali na kazo bakaki so muta faire na yebi nanga pour te ça muta faire kala muta profit basala ba cop na zo bana na yebi ka na fali na vous tort pas fali mo na vous tort pas fali mo à ça que erreur ko ninga travailler parfois des bando zana trop parfois à ça que erreur mo ko ki bien na ko seka na gentil na yo beti ya ko beta ya ko matare na ye tu o ba matsagi et comme c'est makeli là comme nani mundi bo ba matia ko ba makelele pa be amatawa parce que yoro ba matisio mundi vous c'est bon akumisa toujours le basala mais yoro ba matisio awa yoro bo ninga zawana yaka chata place mota ata na scène nga ya les jours zo batuleka quand la vert na ngati boto tala nga koleka ina obeta ndule na lati ba instrument yoro bo nga na zo batuleka yoro bo mais yoro bo tanga zo lobe non mo solo ba la zo ba kambo ndima kaka ndima bon vous avez ndima ngondo ndima kaka le loba peso réseau quand même par rapport ya ndingo loba ke ba wanga na fali bako finga fali mais wana ne ko yoruba so be ko wanga na fali te wazo loba bongo te na artiste ne de fali na artiste te ngazo ke nango pe na yorobo na poto ko beta ça beta na poto ate fa so la bien ba ki poto te mais tant ngazo ba ke zo comparer na ça non na ba pardon moni biloko yo ni albika ke ndenge lobi mal biki abi sora ne saba fali abi so koto makamnote ezaba kabino mbali viena ndenge so ba yemo kwana na tanga pone ko na tanga émission nga te émission nga na batala nga mingi pe na kombo munene lingi ba comme se kota ka te na albika ke yorobo wa sali wana o so lobana c'est pas bon non faut tandinga loba tala petit fali ozo na faute wapi donc fali nzambe na ye mais oui ata yorobo ye moko ne zawe ne sto non ne oye wana bik se fali pese maloba oloba ke na kin to kipete okeso pa ken na lobisaka arozong so pe no bim do tika arobimiso ba plan ndenge de lisa bim ba plan kimi donc arobimisa ba plan siko tala yorobo na tali na boele na tagi lobi na tali ya tenga fali yorobo ka te bango tu wana au moins ne ka memi groupe mususu boy groupe wa journée ça ba sepelité ba seka bango ezaka bango nega maki bongo lobby o msa kumpisa ko ba fana wana o ba manik ba mike po mso ba siko finga te ba petit wana janvier ko finga grave mike madika ko finga grave la kinda bango tu ba bakisi mafinga pona ba poto mais il fallait comprendre ba tu wana ba esili ça ba ta bien tout le monde na mona fina biso ya sundi wana nani contrebasse lifa na mona ke le sale contrebasse mais mai poto ata poto na kester mkoto vana na palais ba même ma valise ti aéroport ozo voyager na king tika contrebasse na pese mote toi na ki pire vie fali ça les plaisir donc ndenge za pena na ko ndeka ye na groupe oyo ba wana ba sepelité ba tout ce ko moni ba tout ba impact siko bango ay na bango so bango tant na bango c'est sila ta ba ye ba lobby et c'est sila ki siko ba tout ba ya solo bango ay na bango ba ta bien
boyende bien boyende ezalaka c'est bon Très bien. Bato ba osala honneur na ye quoi. Bah Bato ouais. aye na bango. Bango wana. Ba opesa ye respect. respect kosala te bango Communauté, mpena respect donc respect bale biso bafleur eleka babwaka ndenge nango bafleur bazobwaka ebele oui sho eza te ovanda longtemps na nijoka sho eza te OK. ovanda longtemps na Congo ovanda bongo moto amemi na poto obwakele bafleur Descendant Simon Kimbangu. mais lelo na sepla soki nalandi joka bokomi se porte parole afali Ah. po biloko abimisiko bakomi babengi fali te yango asala jibe tititi joka Et Joka mzasala JBT. joka te Te bon JB pose la JB zaki Joka. ah ok Na ninga mabete. ah ok JB pose la JB za musique na it. ah ok Eza Joka. Te Joka zaka ba travailler ki. ndenge fali pas afali eza musique na ye Mais oui. ah ok Eza musana it. eza bato wana Le maintenant journaliste moko te comme ça il fallait bon. merci Que et bango balobaka ndenge wana bato yango bacontribuaki joka mpe alobaka bongo mpona jibe na oso amemaki baloba bongo eza bongo te ba journaliste baloba ba bato koloba. okomprendre mike omoni Tant fallait kotaka na studio za la journaliste. yebisi yo. Tant akoma banzembo azosumba banzembo azo composer ba yebisi yo ba oui ba travailler na fali lelo ba oloba ba sala ka fali. merci Komona na ti lokolo ba nikai carrière. Mpona fali. batinda ye te ye moko po ozala implice na opozwaka ekanda olobi ko Mais kota la sortie médiatique à Joka que yo amuta poto kala. si To sura no ma poto kala. Na poto we rabeta sold out te. So ya beta te bisi biso que we ratikala o sala plein à craquer te na France. Na poto JB mpia na sala sold out te. Na poto Kofi Olomide ba concert ebela Kofi Olomide ozara na kati. Ya ba concert na ebike ba Bexi parfois ozala ba concert ebena o ka ba boka kona ba concert. ouais nazala Ouais. Donc Kofi Olomide banda zala les Rambo. Est-ce que ça la sold out te na poto? Attends, guichet fermé. Est-ce que ça va? Tu vois, c'est un Joka, mon tali bosso, ça dit guichet fermé en Europe. C'est fali pour pas. Et ça, quand le bas qui on peut accepter ça. Artiste et musicien fali pour pas tout. Communication, il fallait normalement que bouma Kofi, que bouma Ferré, que bouma. Oui, que bouma JB pour en fou la fali. non joka non aka ja poto JB me demande poto. penoka aza kola na poto na baspan non nandi ninga le sel be mission kola na span papa na zo ambassadeur so attaché Ah. mais joko ndima te mais petit fala le bibo était quand ça poto na liboso ah non et Te me poto pesa la mystique so umelo ya gâté. Ebi o yora posa na ngo le comme na muto na yati. Miguel Poto. Miguel So de jo ya. McDo et manqué milkshake. même jo muso to ya au moins la fallait muso sali awa côté politique ayebala ki bien te fallait to sala moko so di poto Malix. Manix au moins la fallait pour fallait de sali yesusu akende bongo te mais poto ya liboso mais joka Allez, do po na joka l'équipe rouge. joka sko joka lorsque et ça ba beda munene na siko ya joka pasoli basanya pasoli ba verre joka la tumina ba pine joka pa avec le 13 ans on a poto te et comme si joka boy et c'est joka ça poto et qui yepena Et Gigo, na JB bazaka na JB, ba vidéo ezala ba concert bela JB mtu a présenter JB. A nienyo so ya JB abiba ando kosa. bato joka botiki la fali et botiki la fali là bozo belé bozo sala ba botiki la eso boye bozu ba bo falaza neti nzetambila aza miel bozo zo muke muso bozu ya yo kekaka A nienyo so ya JB. et bien on dit mateke te joka ko te ataba limite la ko yepena ko yo so parti libanda terrain bazo arbitre ta mais a so parti ya ke chabi c'est non ba siffler déjà te joka non pour na éviter et on a tourné ça déjà poto te joka pena ko ba mingi te mais na nga mabete so abi ke ba comme c'est porte parole a fali pour depuis ba comme ça a fali te ba kosaka na moni a benge 15 combo museke ba combo zo mo lengi joka faut mo lengi zo joka journaliste faut mona joka pesa lengi pour ba combo a bengi fali ko ezeka ka yaro pa au user sapato ebso bena ko pi te joka na moni kini ko joka toka ki na kanda batwa ba concert a Kofi
Sur la vérité. Donc, Sur la vérité. Sur la vérité. Kofi na sala guichet fermé na poto banda zala Kofi olobi. Ndeni akoma ndeni oyebi joka ke musika makasi ya. Ah bon? Take musika makasi. Bilo mso ye fala memi osengi merci. Ah okomisiye nengo komisiye na pese ba kombo soki ba 15 kombo 20 kombo ana nengo komisiye. C'est bon. Ko kende ba piste musute. Ko blesser ba tuté. Te ba non. Oyo sumba pa olekaki te, pa olekaki bien peu. Okomisi non biloko na tali kota ke ninga kendeli mena ba abaki jibe sala plein. Soldat plein ngwana kati. Alobi guichet. Alabaki guichet fermé. Alabaki bon ti jibe. Abi weraté Kofi te fali muta liboso. Na musique congolaise, il sera guichet fermé fali muta salia. Yé muta sala ka ba guichet fermé. Mais ngana otoza na concert à Ferrego la double Adidas Arena. Oui ngana ko sarate. Billet zate. Guichet jour on était kati. Samedi ya ferré. Dimanche guichet était kati. Billet zate. Bon. Est-ce que communication est bateau bazarana fali? Il faut finir ba musicien nyonso et loko siko mabe na moni na groupe na ba on a groupe bien. Siko joka mte ko bebisa. Parce que au moni joka biloko soki joka biloko lobiana baza on finir te point. Na bateau oyo ko blessé. Là na bien pour na wera alobisi wera. Ah wera lobi lobit. Oya ba beta la Google les ali. Ba beta penza bien la pied mabia la beta biso masola wera ya somo. Wera lobby nabiki mabia tu wera lobby alobaki lobby wera. Maram wera sana poto mabia la bi fali na sala ngote ferena sala ngote Serge mabia la bi maramba somo migi na poto. Te siko makambu koto ke wana mambu nani mabete na pesi mwasi na ngodi le manzaka. Mwasi nzambe femme yo to bora mwasi to ni bande d'émission. Oboki so di yo to solo na mutu yo solo ya te. Te wana na mwasi nanga ona to soane. Mige année prochaine on bozo solo yete casté yo ebi vo mwasi tanga c'est pronto mwasi tanga. Année prochaine au bala on invité Mige année prochaine à bala pour ma mwasi la mwasi nzambe mais oyo bina jour na bala là te peka ba verbe na la bala déjà te nga jour na bala c'est on invité o la la verbe o sentir ngam ko lango o sentir nga o de kamet mo sentir nga o dile manzaka na pese mbote mina retrouver placement moke pour na moni o pecho ki mala poto sikoya comme nani o werati na poto ki na poto anani Roger abengo dit les fanatiques abengi femme fanatique au moni na wonge maison mère sankarni na zete wana ba Roger ni ba lobala ba mwana na mususu wana tikali susu et ça la gelo remonter mais o dit les soka lobby ces pays il y a blague té yo fanatique ba som lobby fanatique wora som lobby ya bazo tourner pénible pour nous on a femme na habité pour déjà za roza moi c'est ko dit l'été nenga za na poto ko muta linga zate Roger Roger na 23 na poto en plus de ça ce que donc moi passe Roger nenga za lingo so wate na moni petit dans ngam so la moni kala azo le la te pour ya te pour la Roger so azongite Papi le prince il na peso 2 semaines so ko zongite ouais bien yé o ya le poto Roger pas zonga OK Roger zonga te Roger balé ma denole ya kuno o e bimisa ni bubu azo la tous Roger pour mes azo mige donc il a passé o ba le bimio pour la doc mukanda na bansu na ba e poto sika 2 mois aujourd'hui réponse na ya ngunda 2 mois ils ont mis la sauté biso beta ba 2 ans to lié na mungu ba 8 donc ils ont mis la sauté donc ba 2 semaines mundele da sauté ba 2 semaines ko zonga donc au pesa bazo ngunde nenga zana pi Roger obligé siko faza mwasi alinga epé pi Roger na kolinga e ata basa poto bazana balinga ba femme seule pi Roger na nenga zawana ventre wana pi Roger mwasi na kolinga e kolia pe fa dimine kolia ayelanda ba McDonald's ba KFC azo bateki ventre zo pusana nenga zana mukanda je osimba te soki nini visa ne sili pi Roger akomotambola ndeka baninga zo benga na bango akomiloko nanyo omsu nani journaliste omsu comme na mukeo o mukeo o kofi o ngula kofi na poto
mutu no nani yo ntango obetaka bango baotika yo bayebetanga bon wana pourtant nga nafingaka bato te bon wana on a nasalaka baémission te toloba ndenge nini bato balobaka makambo ya bato bamemaka na poto benga banani bangulu te comme nani oyo oya moke oyo maître nani oya mona barumbu abengaka maître oya moke oyo ko bakali eza oyo bakiti so amkanda te eza prompte tezo bakam non pire oja ba japo bakali amkanda te pour bakali moi ça olinga bakali eza pour singa oyo je vais mettre sur bakali na fana kana place mona corbeille boye non la comme de babi bakali vana a na foyer ngabi abutika ko abi est nga mona ke mission SV nga na mona ke yo atake mission na to fani ka bona na mona ke bakali maître bakali vana na foyer oyo zela ka to vana limsa ko kita ngabi abuzo kosanga yi oyo ya bona epete so ke za solo pour bakali babi azwaka moi simongo boye moi sango bakali akoka so ndenge mais toko vende na solo ya bakali te na Roger ah merci yango ka bengeli yango moni nani tezongi pas son pona petua fa ya poto papi le prince ko Roger fazonga OK si on t'a ya poto te o nani azonga ki odile manzaka azonga ki kine wala femme ira ye na pese makamuna ye ira ye to vandi wala femme fazonga odile manzaka zo mo sande neti bato balba pa pamba donc joka pona nga il faut ma porte parole pour aider koloba mais joka biloka bimisi to mona ki bato ba ke belé ba bebisaki vous comprenez mais yé pas yé à tout type partout pour ba concert côté ba concert a ko Kofi asala ba tikako Kofi to na Kofi pour zalaka Kofi asala ba plein na poto ba concert ni ngota ya ko sakana te neti nini o Kofi asala débordé Zénith plein mais ouais rabeta ils ont Kofi ni na taka ki na ngwala mais Kofi nga Kofi lo midi na ninga mabete bon succès mais mo pa au moins succès sala mo pa wana pour ba pa concert à Kofi ko mo ba pa te le photo calcul sur la joka fa calcul ya concert à JB ya Kofi akota azala il y a poto faut que JB me maït et ça zala ya wer azala te faut to sécurité to yé to memio oyé poto oui il y en a bi que joka ce qu'on a porté par la fallait nga la pour côté au loba la lundi joka bilo ka lobi ata manix poto na liboso bongote le joka vana na kinbo ya tala na matanzela nini na compte nga nene héritier compte nga nena fali na JB bilo ka bimisi wana nga sepelita na nga mabete nga yaki wana to bata bien baye na bengi ba bendo son ba tseka ba monta ko na monta ya ki za kapote monta on dit ma buta za moni baye calme ba bendo son o sal be mission ba manix tranquille mais joka ye na habité pour joka faut pas tcheka na munene tout ça fallait ça ba calme muta kala à 13 ans bien avant Espagne ya poto mon ambassadeur so mon non hein tu joka la petit fali na je petit fali musika ta baby salon ma makasi pour batiko bata JB wazongela ite na mbe mission des alliés bazongeli bato pe nani suzu bazongela ye bata Kofi pe bazongeli mabe tant bazongeli mona fala ko na kati o to pekisa ki bato biloko na bato mususu wana autant bino bozo take bato bazong ça fali mbala moko ba ti fali donc pona yo joka mamba lobi na teva kosi selon yo fala lo bango te toi na besoin nango te eza vrai mais eza faux OK toleki merci de bandeko tout bana biso to la photo eza concept émission biso merci na Chancel Mbemba de Midier merci beaucoup merci na Papi Matalata Matos Miroir d'Angola da Costa merci na Jean-Claude Mabanzo Mbongo contre Mbongo il a dit il a fait merci na yo merci na maman Fedbertine Samba moi si à docteur Samba merci na Guy Baena colonisateur de la SAP monté ma Sylvie Baena Fabrice Massamba Red Mouta English Fada père anglais merci beaucoup Roi Bilamba merci na yo merci na Kevin Tsumbu OGEPS de Paris merci na bandeko tout baza connecté branché à ce moment merci na Kofi Panda merci na Junior et là la plafond chef d'entreprise merci na Freddy Kitenge merci na Freddy Kitenge merci na Charlotte Mundaka Charlotte mère nanga Charlotte Mundaka femme d'affaires Charlotte Mundaka mère nanga na Angola to pesi mbote mode wa manaki citoyen du monde Arnaud Bache moturanga na Lyon na pesi mbote salon Elbit au coiffure na Saint-Denis deux fois Thierry Lubadik les cavaliers solitaires sapeur patron na les États-Unis merci na Jimmy Chimanga porte de la Chapelle partenaire officiel ya émission yo vous avez bolanda biso à travers notre chaîne YouTube sur la vérité studio merci na réalisation à Guinloche International merci na yo montage à Aristote Mbonda
Merci na montage ya Gislin Manzambi, Shadrack Ekiboko Cordon, merci na bino bozé belé, merci pour la Fox. To l'action photo to bombela ki photo surprise. Na des choses après hein. Bio remixer ba to photo. Ouais. Ouais, na pesi vie nanga vie bandal open solo, vie moto na bandal, vie Wade. Ça c'est mon grand frère propre, vie Wade na pesi bambote belé, vie Komi na Lille. Maître Goliath na Zurich, Bolakofe, Maître Goliath, Maître Jamos, li passe à l'angaï, les jeunes Maître Jamos ya yango yo, Nzamba batela yo atombola yo. Fondation Lisalisi Ememeya na Château Rouge, Robin Ngele et Botou. Ngele, salon Denis Coiffure, n'a choisi le roi, salon Denis Coiffure, n'a mêlé. Mon pote, Gilles Dikando, beau-frère, mon bali a mapo fini, Gilles Dikando, photo na régie, Guino sur la manger à régie, tu as photo, oh, tu peux me dire invité na biso, s'il vous plaît. Oh, Masalanga Denis Les. Denis Les. Denis Les, il a un danger, tout le monde a un danger parce qu'il a recherché, il a amené un standard tout le temps. La sortie médiatique, il a pour moi aussi, il y a Pasteur Marcelo, tout ce qui Mama Blanche, que son nom repose en paix. Tant que tu as sorti, il y a un pardon, il y a un comprendre. Oyebi, ba matière te za matière te hein. OK. Pour na bino za matière. Asa journaliste te. Ndenge to kaka zalaka prophète. Ce qui prophète, ce qui fait ndenge to kaka. Mais na ndenge mabete ko ndenge sa zo kisaka bate belé penza. Nga place on va passer. Tant zéro zo kisaka Koffi Olomide na mamasi. Alors, on a bêtise que Koffi na âge na maman. Si vous comprenez, biloko wana nge kotanga te. Akitarati na se na bana ba jibe na ba ino sa kendaka partout. Donc, muta Koffi lelo. Pona ya monika ke ba guerre na ba Marcelo na ba Mukuna. Ndenge zawana ko ezaka Marcelo te ndenge zawana. Ba mbiye ba. Donc, baza ebele. Azwa mo sambiya comme ça eloko na ye. Donc, Denis singa zawana na ndenge mabete pona ngai. Soit ki muta mukili. Nana kote la ye. Mais nenga za moto na nzambe, nenga potis ko bata ba moto aza moto na nzambe. Kako mamuka ba pasteur ko yaka to sala ka bozo po ki pasteur tika nga pona nga. Penza na osenga penza l'état na biso. Soki bo tiki Denis Les banda. Po ngai na la kanda ba pasteur. Na nenga mabete. Ba pasteur bazo bebisa ba couple batu ba vie ya batu. Na nenga pardon pena ko tona ko kamate. Soki ba kangi Denis Les te Congo wala Congo ko ye pena ko ata sengi pardon na monaka zakara salgelo moko il mataka ay senga bolimbis na tela lela kana senga bolimbis Koffi pa yaka so sa ba zo ba moko boye na pese moto ko za asenga bolimbis ele kaka wana batamukili mais ya Denis Les kana ngalobi wana amikitseki na se ngabe na mikitseka bongo pona ba Koffi ngabe na kitaka bongo mais ngazanga mutamukili mais Denis nga babete ko chali kaka wana aleka mibenga toujours pasteur soki évêque soki nini biloko sala ka wana. Non, Denis Les na nga mabete pendako ninga sale mission wana pona ngaku tuko soki ba so ko azaka libanda mabe fo ba kanga ebna tena ba chaye penda wana azana mo cage moko boye pour penda Denis Les no alekisi ba kanga e po non pour bien ça c'est pas bon biso total que azana sous église te azana église yoka pardon yoka to sola azana sous église te mais on ça la soka ye ati caméra ba laksaka ye ngoko de l'équipe ba laksaki 5 personnes mon côté yo bata koto to moniter ngata la kaya donc azana lo msute kaka internet so bo semba beng ça qui est aza journaliste te aza youtuber te ba beng c'est par rapport à quoi bo sembe mais Congo baby il va rebeng ça te ninga c'est que bo sembe pas rebeng ça il va rebeng ça te ah to beb ça ba kamite ko apona ba journaliste papa tout tikako Denis Les cité il y a un pasteur a rebeng ça te ça veut dire que Denis Les même si ba beng c'est pourquoi ti ngapo na Denis Les te tika bloko salana azo mériter bena fo ba kanga ye oui maman on a chanté la moi wana na maman ya misamu pas sala ka bloka boy ya mari misamu oui bango so kaka ye ya ka so alelisa batu ya donc abota moi la moka bomba donc bato bakufa pa na yeze le côté Denis Les bato bakufa pa na yeze le côté Denis Les
Denis Lessi bimaka koto zali nga mabete Mike Kebe akendaki ndeko nanga akendaki bimaka dans le safu batama chilelo amona raté ba safu bongo yete poani hein Denis Lessi wa kangaye akende moi ça bato kitoko nzoto ni ka sireke ka sama beleboy moi ça bien bongo moi ça batu Marcelo Zolela ba premier dame ba ye ba Félix ba ye yo Denis Lessi ba moko kana tongo mutakufika lelo so ye makambo ba moko taya pozo ba pe azo siko lelo la compagnie Marc Lukamba qui matière yango Denis Abengi Marc Denis Abenga qui alongola émission OK ba tu ba zoki yango parce que Marc pas longoli yango makati yango azongisi yango po ba vieux za ezo mataka ba ba luka yango c'est pas bon hein? Donc bino journaliste bolinga bisote ya bo dindisa biso pena ba bengi Marc Lukamba ba longoli émission akati azongisi yango c'est pas bon donc Denis Lessi ngezawana ozo mériter pour lekisi yo kitati na se mwana JB ba inos donc ba tout pour na yo populage pardonnable donc ningi zawana na sengi na justice à biso Denis Lessi kenan boloko parce que ye ateya ka biso aza pasteur muko na kota kiti o muko na kota ba obetele porte ba dans une heure sur 2 heures ba aso fond la porte ye pas kota muko na kota kiti mo Denis Lessi na ba pasteur ba sima makambo batu ba sima makambo Denis Lessi ba kota ngo penda pas zokisi batu boye Denis Lessi aza moto na Nzambe c'est pas bon azo fixa na Nzambe makasi alobaka ba bêtise mama boss moi c'est pas ça bolingo bona boye maka ba bêtise kaka maka muto azali ko boka batu na mission pasteur siko ke Marcelo moi na bongo pena bazaka na ye tongo poka balala kana ye yo ya o sekango o critiquer yo wa olela ba finga so moi na awana ba merveille ba seleke ba mission awa mama soki véro na wana o ba fingi awolo ba télé alors il passe mais ça envie moi sinaye mais o ya kufi Denis Lessi ozu vina tano pena ko critiquer yo pasteur aza muta mawa te so ye muta mukilia ngana ko comprendre so ke ba biso yo oui limisanga bona yete ya moto na Nzambe ayebi trop ko le kapsa yebi bible lobi nini na bible ka sur 3 pages ye bible to ayebi yango donc ndenge za bina na soki na yebi ke ni ya mutala ka ye partout mon entier ba konzi sur la vérité fati boko tango ta sengi na makambo fati ya pe na mama Denise oye ba bango non mo ndenge zala makambo ya makambo yo faut comme le poeba Denis Lessi keni na boloko encore so akei encore ministre sikoyo ba boloko so ba kangyo na ba juge faut beta yani ya lobi okei ba bengi ministre sikoyo wa na mbwa wana so akotika kuna kanga data ko bimate pona ngai yo singile pena prison Denis Lessi si faut kangaye aza pasteur moto na Nzambe faut ba kangaye on se va kangi magistrat ou mela na boloko parce que aza magistrat ebi loi soda pareil yepé pareil yo moto na Nzambe ya bango bien que président za mwana pa na ye bango ba Nzambe ba koma ba so ba grade bango so na pesa bango bango ba konzika biso nyozo tout moto na Nzambe faut respect na ye mo ndenge za Denis Lessi obaki président ka mwana na po yo likola président po bino bona bo ozo senga so Denis aya Félix Sekela ya mama Denis kende boloko mi kenye malinga mabete ko be Denis Lessi fa kende boloko alekisi akoti mo YouTube akoti mo longe lengi en plus so aye wana so aye na tongo ba eta 10 personnes a changera bilamba ça l'émission na oyo ba pese so ki 200 so ki 100 so ki 200 azu o 200 ça l'émission non o moto na Nzambe hein ninga zawa Marcel ben so ki monsieur Denis Lessi ninga ba ki tutaki akende boloko mi ke ninga mabete ko to ça va venir à côté neti yo na o sepelate o intel mais moto na Nzambe o bazo bebisa ba via bato ko skanate baso bebi saba so mukuna kene bolpa mo moto na Nzambe pourquoi boye bino mutchaka to ya bat to tika ka basi na biso kuna na église loka biloko la bango bana na biso pareil bona boye akende boloko Denis Lessi na Nzambe na ngai Nzambe na nga papa Simon Kimba okianga ni kota makambo Denis Lessi magistrat mo te mutune baluka batika ye akende boloko pas comprendre que o asala ki zaka bien te o comment YouTube so yeka na poto Denis Lessi koto Denis tous les jours ba émission kende boloko au passion Marcelo mona moi c'est quel bela tiki bala na mona muke hein na mona muke wana i mama ne kuta i mama ne bien te yo yene émission zo ba vrai et c'est ali yo mabeka na monika nga ne liwana parce que mbonga mabonza bandimi yango moi sana kena osala makamala c'est pas bon bandimi bazo ka pasi ba ko tika mbongo kuna ndeko ko sala iloko te ndo sala opération ala ina problème ah et solo non o Denis solo ba non
Moi si on a kitoko bongo ke baksani. Miki azana nyonso to. Oh, Baksani. Zela sikoto so abeko tango yusko Baksani. tango ko jenga ali comme singala. Ya solo na. Aina maladi na mungu. Eloko bomi makambo mungu. Dilisa kangama. Bon tanya dilisa fwa kangama. Tasko ninga panza na internet nyonso. La nana so mama lobi wana yo epsinga sko ezaki ah non Denis non Mo peut toujours raison. Maman bana 3. Ana mo bali ni déjà bala. Pesa bien bongo. Pasteur azana posa baksani na nzoto. Loba nko. Ni azo kango wapi? Te fa Mais pesa. là pour les Congolais, so que traitement en Turquie. OK ça sera. So que Turquie ko kende ngona te. On a Turquie ba ko traiter mutu appendicite. So sommet la mana. So sommet la mana Turquie, ya Turquie. Il faut bailler barabo hôpital à minene à monde Turquie à cause à la 5e pays où ils ont hôpital à minene et puis ils ont ba docteur à minene na monde Turquie on est à 3e. So Congo la dini nango. Donc kuna so ba ke traiter ata liandi te ba ngendo sur l'opération. Congo la kiti sa on peut na. Kuna zaka ata ba ke traiter yo parfois appendicite to ni nezaka te no so les nzoto. Turquie ils ont hôpital à minene à monde. Ba français même ba français dans bah, ils ont traité bon parfois en Turquie. Bah, grand star américain, bah, ils ont traité en Turquie. Et ça, quand ils ont été au salon nous autres, ils ont belé. Bah, spécialiste basé belé. Les malades, il y a maman la bichette. Que son nom repose en paix. Et dit, bah, spécialiste nango, bah, ça en Turquie. Malade ou à Koufil. Na bosse ni ko malade. Mais il y a maintenant comprendre ça. Yo ta tous nos journalistes, ou internet nous okende, bah tout. Bah so baka mamoudeni ça le baki za bongo. Mais quand on lobit, pour les pasteur, tu vas passer confiance, tu vas dire milliers parce que des milliers na ya. Et ça ngoté. Et le wangai na ko pesa information dans la TV ni lesi bato ba considérer nga ba yike nazalaka na yo na yambaka yo eloko na lobeli chura mboma ke chura mboma na mito to lo aboy aza place bozo souffrir na bo bato ba ondima direct pa yike mingi azalaka na chura tout le temps azalaka na camionnette mbola et pareil Denis les ça prophète si tu vas botangi wana otangi amelinga mbongo nani chura mboma tina lobi yango pon na okene kalata wa omona omati kalata winda na ye amelinga mbongo tina ibso amelinga mbongo na ibso bien pas ça imbattable sous amelinga mbongo na longo yango amelinga mbongo ministre Sika alobi ba deux fois prison 15 ans de prison so bakangi mwana mobali a se former akomi lokola mwana mwasi so bakangi mwana mobali azo coucher na moninga ne mobali vous avez mérité prison il y a 15 ans parce que tu as bantu même grand prêtre Kimbangu parce que ça na kimia atikala jamais autorisé mobali abimana mobali moto sali kolona se atikala jamais autorisé moto abimana mobali abimana moninga ne mobali biso na Congo to ba africain bimaka na bana basi mais lelo ekumo kuma trop na mboka na biso mibali bakuma entre bango na bango des fois voilà terme musique ndi muto ya nango faut kanga la duchesse penang yazaka mobali est-ce que que ninga sala ngona rôle wana yango be pousser ba des fois oui bango et jouera trop mingi ba kansale mso za vrai ou za vrai te na pisa sola na baton mo za solo a bongo donc eloko ba lobi wana yango misa jiso ninga yepe nako ninga be tolanda te o pap o ninga be repéter alobi bien et ça le bien faut ba kanga bango des fois Ils ont pour ministre. Ils ont pour ministre. Ils ont ministre dans un côté grave. Bakanga bango mamazwa na bakanga bato des fois. Non, ermo bien te. Nza ma peso maramuto zawana. Musuba la besoin na ngokutu yo sokoza non bakanga bango. Ninga mabete. Na moi moko ja moneko ningi seke mpala zo kamwa. To mona na télé wana. Bakanga bango. Ministre merci beaucoup. Batikelo pino sala musano tranquille. Bato ba koto CCTT loko tete ba no kanga bango poto na kimia na mboka. Moi si bakangi yo mobali bakangi yo ezala sote kelo ba pesa ko pona mutu ye la biso ngo to saka nango ba pesa ka mutu boy toke ezala sote donc faut na bakanga. Merci na passage na camionnette mbola ceux qui na volonté na yo ozo kanisa prochain invité nani mais ezala demande na yo puis biso to exécuter kaka yo biso ni na lingi fauteuil jaune semaine prochaine na demande nanga yambelanga artiste tel, comédien tel, moto tel, na fauteuil jaune. Ngapena na lingi ndenge to solo donc baza de mutali kazu na yorobo. Na baba na fauteuil jaune. Na demande na. Mutali kasu na yorobo, vous invité prochainement na fauteuil jaune. Na demande ya camionnette mbola descendre ya Simon Kimbangu et puis na exécuter. Bisuka to exécuter. Sur la vérité. Ce que mutali kasu en Belgique ce qui ticket na ko fouter le ticket ngamoko. OK. Ndimi pe engagement. Mutali kasu na yorobo vous invité.
Merci d'un passage dans retenir. Non, ko retenir quand na lobby. Ndenge so to le kanaba de mission boye to koma ko to changer langage à lobela. Pe na lobaki ma rompene comme côté musique. Na mon déjà na pesi petit na nga mingi bi na filet. OK. A changer pena pour mettre la musique moko na Congo za la raté. Hein? Ezaka ni so ki musique na il faut se placer na ngo parce que bon yo comme na maman na tata. Donc faut to pesi ba il moi comprendre pour akendara trop clash ya silika pa pam. Nenga changer boye. En tout cas itikali moko wapina baleksa eza nani wazo compagnie nanu te mundibu Robin Asa ini sus. Robin atika makambo Azo katini. pour Robin so ayeka na télévision kaka linka ba clash ezala. OK. So ayeka ko finga fabrication tongo poko eza to na sens nango te to atina nango te kaka ye wana Robin so ayeka kana ko finga fabrication ba guerre na mino bombango to bango to la carte we la JB so bien ceci a to yebakate fali na ba faire so na ceci a to yebakate to comprendre so ba ye tranquille lo ezate Héritier na bona pe na bossa na te héritier ambaka héritier na sepela ki mingi Yimta famole fauteuil jaune. pour moni héritier ninga zawana na loba na héritier concert na bango Zénith a montré tellement en Elliot na ambassadeur ki Japon na pese mbote pour santé zongi bien ki Japon na pese mbote tellement kwana na Willy State na kanisi héritier yaki tanga ya pese mbote venga pese héritier pourtant on a nungu ezalaki que yé héritier rolonga pese héritier boye na pese message mon na pese parole mon héritier na bi héritier moni moment na yo ekoya kotika we raté oki faza bani on a descendant na mona mutu na pese héritier moment no koya atembo avenga moment no koya kotika we raté tant moment no koka okosepela olaninga faza bani héritier ngo yango de sala mon héritier ka go mona oyo yé mutu arobundisa fali kanga héritier nango to ko tshaka mutu suna kachate mon héritier Yé mutu kanga date fali. Kanga date na ba toujours fallait za 13e ba msuba so ba 9e mais héritier bon mon 10e kanga date héritier mon ana mon héritier bon mon héritier zo sala bona go gaza mayele amona ka musika akenda na gego eloko so faire sima faire banga ba combat na lobango na répéter ba douce ba barrage ba fa kendaka esimbe te ba conseil ne beta mala mon c'est ça non piaka mais bo beta ba ndule pour ezate faut que so so ki piaka na sali baya héritier ninga zawana abanga ka moto te donc akende kanyo ko kanga date goga moto na tembe wana On peut se chance pour le 21 septembre dans la scène musicale. si a uzabatu Il y a 6800 places pour la première fois na poto. na lobi en awanta ke descendant Simon Kimbangu mwana papa Simon Kiangani héritier omoni ndenge ba sepela na fali na batu fala zo ka fanatique ba sepela na ye ndenge héritier ba sepela na ye héritier ba sepela na ye mwana moko boye na boye place ndonga na batu les doucement ça ramba ya mystique okoye bate le héritier ndenge zawana ko to va no awa akozongela awa akosepe donc ils a la plan au sarate héritier La scène musicale. oui héritier penda azab na ba fleur na ngatu azab na ba bénédiction na nga en tant que camionnette mbola descendance Simon Kimbangu na PCA ebele donc au monde na sala ba plein mo pour spécial ka beti wana héritier kembala moko tala ke bo héritier ka beti wana kembala moko Carré. kembala moko Merci na mandeko to alandi biso na bino na pisa bino eza place ya promotion ya artistes musiciens congolais. Donc aux en soirée, aux en concert, aux en événement ko hésiter te contacter biso et puis pour tout ça le promotion comme il faut. Ezaki camionnette mbolo invité na biso oui. Donc na ba sanité na bakisi susu jouer d'anniversaire na mwana nga Kaila Mbola na Nov Mbola bana na ngai bana kitoko bana mama Niclette Makanda moi sa camionnette Mbola do bana wana de lobby ko yinda na palais donc des fois na pesi maître Niamé voilà grand frère propre avocat général Kipulu avocat général oyanga mutema pasteur Francis Lola sous le kauka na go bossa na ko na vite voilà faut eba ngo sous le jamais au Picadongo na Belgique Chico Sengo Chima Gilles Emporio na Suisse maître Wera Mukuna na Londres maître Chikeva maître Jagger Mulenda maître Mouze colonel Daniel Leko Chukelo Moto Dani Mola Dadi Bonla ya binango emige nyema penda na ebité nzambe penda baxela nyo surtout parce que mige na ozana combat
ibango mige wana ibisonga de ça la combat ko sala la te pozo sala ba comment vous la combat ko sala la te donc so vous la porte mo ke fungu pona yo comme mamu tout mige merci ko sala ko te regretter comme mamu tout ezaka ya yo pour regretter na merci na bande ko to ba na bo sanité toi des concerts il y a Bordeaux na Lyon na CP na sengi batu tout bon tala ndule na biso na ndenge fali ya panza au sala ma kitoko vous la plein kuna to za kuna biso ensemble ba mbote bele. Merci na bande ko to ba rande biso na bino to kutani mbala ya sima soki nzamba azongi te restez connectés restez branchés. Pas solo la vérité.